Papa na bisongo yumulunda zali mosena nzambe munene lelo aza kize talaka musala papa wana sali na mboka na biso mais azali lelo na prison za ko se retrouver na kati ya prison injustement. Donc au sentir que non justice asali musala na yete tout autour ya makambu na ye ya que le quoi les mensonges fabriqués, je ne sais pas tango yo kokumisa mibeko ya mboka na biso oko monte mibeko na mboka biso eza na place te isifika mutu moko atombo musapisala boy zuza sali ba mama mususu baboya mabala. OK ba mama wana okomona azo sala na elenge mobali akobenga ina ndako papa koleka na ndako. OK Mwana elenge mobali wana leki na ndako kokoma komi na ndako mama ko sala mama wana nde chef mama nde chef ayebi ke mokonzi nga bengi ngai ya bengi nga na cadre ya nini ya musala. Elenge mobali akomi kuna esika akomi akuti mama na position parce que mama déjà yebi komi bongisa ke mwana akomi ayebi c'est ce que olobi ogangi. Ce que boy. Non, commence par me masser mes épaules. Déjà koutiye maman. Des fois même kaka na bilamba oya kaka na mtuka ba bengi non papa kokozwanga te papa zuye. Tango zolinga kitisa jeune fille wana lobi na kokita te. Yo to fandi na hotel. Mama papa ba memiti na la police. Papa wana la police alobi benga mwasi na ngai. Mwasi na ngai na uti kokabwana na mwasi na ngai kaka sikoyo babengi mama ye batuni jeune fille wana yebisa biso nano tata o alati sous-vêtement o alati ya bleu azana sengle nini o ya sengle ya boy babengi mama na ndako yebisa biso mobali no alataki nini o alataki sous-vêtement ya rouge batala papa ba policier ba kotina tata balongola bilamba papa azana na slip ya rouge si ya kokosela mutuli kambo. OK. D'abord Sony. Atana ma milieu professionnel nae tata wana kopesa isusu rendement ndenge bandai ko sala te. Bana nae na école bako sala stigmatisé. Papa na bango violeur. E bana wana moni papa na bango nde mutu ba viola ki mwana mwasi moko. biso tout ya Jika télévision be balanda ka biso mokili mobimba mbote na ba étoile nanga bato balinganga e balingaka Jika na pesi bino ba mbote mingi. Merci na ba commentaire na bino l'émission na biso tolobela nyonso na branche na biso stop na violence faite na mibali ya monde entier. Vraiment merci mais naza komona te esika bozali kopesa ba requête na bino esika boza koloba te ke toza na problème awa biso pe toza ba victime awa mama tala likambu boye tozo benga bino boye mais jusque là tozo mona te mais tozo mona ba commentaire ya encouragement tozo mona ba commentaire o eza kopesa biso makasi ete to avancer na mission na biso o toza nango lelo toza kolobela likambu ya violence faite à la femme pandeko likambu eza munene makasi ba association, ba fondation, ba organisation ya ndenge na ndenge eza kofungwama chaque jour. Tout ça, protection à la femme et aux enfants. Mais sikoyo ole ke basi wana bazala protéger, bango mokonde bakomi bakuluna amaputa bakuluna pantalon kola. Ole basi wana bazala protéger par rapport à ndenge ba fondation na ba organisation ndenge na ndenge zali kobima mais basi wana baza kozala former te bana wana ba protection ya bana wana e baluki komi protection contre mensonge yango nde tozolobela lelo nazanga moko te na plateau to tozami balete na plateau tozali misato tozali na moko azali moko ya mibeko na moko azali Oazali kolobela ba papa ya mokili mobimba. Soki na lobi ba papa ya Kishasa, ba papa ya Lomé bakoloba bongo mama otiki biso wapi. Soki na lobi ba papa ya Lomé mama ba papa ya Lomé bakoloba bongo ba papa États-Unis bakoloba bongo biso tiki biso wapi. Parce que toyebi ete mokili mobimba landaka biso yango na lobi ete azali molobeli ya ba papa ya mokili mobimba. Elongo na bango nde tokososola lelo violence faite à la femme.
eza lolenge nini est-ce que elekanaka ya solo mpo ndenge tozomona misusu ekomi fondé misusu ekomi base ya mbongo soki toza nzela moko na Fabrice Mande oyo napesi mbote na nsima ya kamera okoki kofungola kamera na yamba nanu invité na ngai ya liboso mbote papa mbote mama boni santé santé eza malamu nasepeli koyamba yo na plateau na biso ya JK TV News nga mpe nasepeli mingi kozala na esika oyo. Merci beaucoup au côté la caméra parce que c'est la première fois na yo on se présenter na babonné na biso zanani au sala nini. Merci mingi. Kombo na ngai Dieu vi Maluma Lubamba. Nazali étudiant finaliste na droit à l'université à Kinshasa. OK. Il paye na sala ka droit public. À part ça, tous en activité privée. Un peu ça moi. OK, donc tout ce qui tolobi toko lobakeno ozali moto ozali kolandela mibeko po koma na suka po banda kolobela biso na lolenge penza ya mokuse. Fabrice Mande fungola kamera kotisa mama na biso mama mbote mbote madame la journaliste ya azali na ye mopaya te azasa komi ne mwana ndako parce que tobandaki na ye tokokoba toujours na ye mama boni toza bien mama toyambi yo basante kitoko na sepeli mama elongo na yo vraiment azwa lukumu azali kobatela biso boni pale toza bien boza bien tout va bien bato tout baza bien tout va bien nde nini mission na yo tozali kokoba mama na ngai bapapa mpe baoya bapapa mpe bazali kobenga bamosusu bazozwa banimero mama mosusu oyoki mama na kotinda mwasi na ngai mosusu mama yebisa ngai mission eleka mokolo nini pour ke ngai na mwasi na ngai tofanda elongo tolanda yo vraiment ke makambo tozoloba bato baolanda biso. Merci beaucoup mama lobi makambo tozoloba bato bazolanda biso ndenge ka tozana mama malobeze pa na ye tokoti mbala moko na mama na likambo na biso. Merci mama pona malobo pesi ngai lelo tolobaki tokolobela makambo etali ba baby singai. Yes, OK penza na lingala bakanza. A baby si ngai. A baby si mwana ngai. A baby si ngai nano mama mokolo. OK. Parce que toyokana kite. A baby si mwana na ngai o na français ba bengi viol. Viol komi makambo ya société na biso. Biloko ezalaki te. Toyokelaki yango kaka na este ke na este ba violaki basi. Ebele ba violaki pe mibali ba traumatiser bango ba violaki pe na yebi kocha bango banzete na sima bazotia bana mibali banzete ebimiti na munoko ezobima mususu penza ko ya ko violer na cadre ya bato mususu tokotanga kombote alors yango na tolobaki lelo tolobela yango parce que komi problème lukuta wana et komi violence faite à l'homme par la femme. Oh makambo ya viol nde toyaki tolobi non tozana tata na biso mutu ya mibeko ye abanda ayebisa biso viol wana na mboka na biso ezali lolenge nini bazali ko définir yango ndenge nini l'état azali ko considérer yango ndenge nini soki mwana mobali réellement violé mwana mwasi mbula boni esengeli akota na kati ya prison nde eloko na zongisi maloba. Merci beaucoup maman Georgine. Si j'ai vraiment mon selou makasi, si j'ai au balobakeza très sensible. Po basi balingaka basimba bango penza te côté o bayebi ki kotonde bazalaka na mo protection. Toye pa na papa na biso za na katika si bomoni ke tuche to encadrer bien. Toye pa na ye papa na ngai. Lelo to koma komona dossier à viol na parquet bato basamba raté. Soko yeka kase dossier de viol mbala moko mobala ki kasho yo bino boto boyaki kofunda bozongi ndaku ya tikali kuna bozo ya kande ya sazo azana kasho bozo sambela kuna soka kolongwa za innocent mais asa kangami na ebite esalama ki bongo to ata enquête sale magate na ebite. Bon, merci maman. Kotoye ba ke tozana mboka état de droit. OK. Na mboka état de droit ma camion c'est ça les maka il faut landa procédure. OK. Et puis ceux qui ont qualifié infraction local la viol et c'est ngaka ko réunir ba prévention au complet pour être moto azali appeler victime to moto à commettre viol ay ba réellement cause à la coupable liboso à justice. OK. Donc ceux qui banzuzi nan ba ressemble ba kangisi ba prévention sauter ils ont moi koko soit pour déterminer à solo que zala qui viole.
soki bazuzi nanu bakangisi ba pièce temelo lengeni to komona soki baye na dossier mwana ya 17 to mwana ya 14 mbala moko bakokamata mwana 17 wana bache ye nanu na boloko balobi ezali likambo ya viol to kosala enquête pam bakomi kosala enquête mais mwana ya bato akoza na boloko na yebi ba exemple belé na koki kopesa te esengeli na tikela yo maloba. Bon, ndenge na loba ki que ezosenga procédure entre moi na 17 ans na moi na 14 ans ou bien le moins. Ba lobi était le ko le loba mi na ndenge ya mibeko âge o ezali koni na kati ya mibeko ezali 18 ans moindre. C'est-à-dire o azana si à 18 ans au commettre relation moko na moi na azana si à 18 ans ba qualifier ngo lokola viol. Ce qu'on va lobi ngo eza de part d'autre. Bakota la âge à mobali. Il se peut que mobali a 17 ans. Soit a 17 ans. Comme non atteindre l'âge à majorité, ils ont 18 ans. Normalement et logiquement, moi on a commettre viol. Parce que batali les deux âges, il y a mobile na moi si ceux qui ont à 18 ans pour qualifier en na viol complètement. Donc moi si oyo azali na moins azali kolo ya 18 ans ezali sous violité mais comment ba papa mibimba baza ko se retrouver na kati ya ba prison mama ya ndako alobi ete ngai ndenge naza boye papa wana a viola kinga na yebite eza lolenge nini. Bon, lolenge eza ebele ya ko qualifier viol. Définition à viol na loi ezalité. Législateur a tia définition ya viol té. Mais après ça ba bilembo pona koyeba ke ezali viol. Viol e ba ko se définir à partir de professeur qui notion de viol en profondeur le fait moi si le fait plutôt mobali aeba ko coucher na moi si à sexe opposé balobi et ceux qui wana te boni bakoyeba kezali viol il faut en avoir élément to benga kana droit élément matériel wana ezali pression c'est que salema qui na pression et salema qui na contrainte et salema qui na consentement te ya moi si sans volonté à moi si et ça les qui n'a pas pression psychologique donc tous ces moyens là des allusions interpréter qu'il y a solo et ça les qui violent mais pour un âge il se peut que moto ba kofunda moi si ba kofunda mobali qui a sali viol mais moi si en azana âge à majorité ni to ko benga ngo sali viol oui na makanisi ya mibeko ezaka raté 18 ans akenda pe musika pour na ko baba acte nyonso ko salema na consentement. Il y a moi cité Toko Bengango loko la viol. Donc il y a moins des ali bilembo ali kotali sa que ali viol. Hormis âge aux ali déterminé, les ali na ba éléments et les ali cumulatifs, aux ali ko expliquer que aux ali viol. Topemina no na papa na biso muto mibeko toke na ngamba mama Georgine. Mama Georgine, otuko yoka ndenge papa na biso alobi. Viol eza ko forcer muto. Viol eza kosala likambo muto alingite eza kosala likambo siko yo kolobete basi bakomi kokosa omonte ke okokende mwa musika lisusu na douleur ya basi baninga na yo. Merci beaucoup maman nazali mwasi mais il faut to lobela bosolo ceux qui tozali ko défendre bosolo to lobela bosolo parce que loko nyonso ceux qui bozolo bango na bosolo ekendaka liboso pe basuki saka yango mais ceux qui eloko lukuta parce que lelo lukuta ekoti mingi na kati nde esika wapi biso to bengi viol wana ya lukuta comme violence faite à l'homme lolenge kan lolenge nini tango yo koseli tata bato na mona yango ndeko na ngai na quartier mwana mwasi asengi papa lobi papa soko sunga ngai na 1000 francs na futa transport papa pe na mutu na eloko moko ezate azui 1000 francs apesi jeune fille abandi ko crier mbala moko yo opesa ngai 1000 francs pona nini 1000 francs na sana ngo nini butu mobimba to fandi na yo to yokanaki $50 yo pesa ngai combien 1000 francs papa lobi ngai o wapi na minute wana ba jeune fille mususu mibale baye papa yo bino papa yo bino bolingaka boluka basi yo zangi mbongo allez police pe yai ko sala nini police ba faux policier parce que policier ya yebi d'ontologie na ye de ba faux policier be ba koti mbala moko ba kumbi tata wana ba kei na ye
papa likambo po yebana te soki te tokopanza yo tokobenga caméra tokobenga molière akoya kofilme yo pesa mbongo omoni papa mpona koyoka soni wana ya kolinga te likambo eyebana papa abimisa mbongo apesa lukuta eza kope wana ntango papa azokende batikali na nsima babandi koseka mbongo ekabolani bapolisier bafaux policier mpe balie mwa ndambu na bango bajeune fille wana bakaboli mais entre temps papa oyo badepouille mosusu mwasi nde moto ayaki kobikisa mobali na ye papa bike mwana mwasi wana asali nini me basala eloko te batiki mwana mwasi wana akei eloko wana nde biso tozomona ke eza mabe eza violence faite à l'homme na lukuta ya viol oyo bakoseli tata wana ake na traumatisme tata wana humiliation tata wana mwasi na ye abikisi mobali na ye me ntango babimaki bakendaki esali nini me mwasi wana batiki ye akei mwana mwasi wana akei bakangi ye te mais si c'était un homme soki mwasi na ya témoignaka te papa wana alingaki akende wapi prison na makambo ya lukuta nde yango biso tozodénonce na association na biso violence faite aux hommes makambo ya baviole ebele ezali ya lukuta eza ya solo te nakoki koloba ke eza na baconséquence papa mama na ngai de lukuta mwasi na ye omoni biso ndenge tozalaka sensible nayebisaki la fois passé ke biso des fois moi sagesse ezangaka biso te na minute wana mbala moko mama atomboki te barejete papa ke komoisir na prison na likambo asali te ebele baza na baprison baza na bango bavictime bango moko bakoseli bango makambo pourquoi parce que okomona eloko ya liboso toteka lupango aviole mwana na ngai osengi nini mama lupango yo mona ika lupango nde kokina bomo ya mwana no babebisi na ndimi te nde eloko biso tozolobela ke viol na Kinshasa na bamboka mususu bandi kokoma ya lukuta pour des raisons matérielles parce que moi si lokola alingi richesse alingi mbongo basi mususu nalobi basi nyozo tute basi mususu na tuni eloko mususu yo tango ozozwa oza mama ozozwa mwana no ya muke kende pas tonton apesa yo tozongelo place wana telemaka place wana toye pa ya papa moto ya mibeko papa na ngai na dossier lokola ya mutindo wana babengi yo maître avocat okutana soit oza maître avocat ya client soit on se retrouve que oza maître avocat ya moto yo aza plaignant qu'est-ce que tu peux faire à ce moment-là? Bon, ndenge nayebisaki bino que makambo etali viol il faut kotana na mibeko parce que toyebi ete bato bazali koformante makambo po ete baabuse na bato mosusu sikoyo oyo ezali biso bato totanga mibeko soki tomoni fe po tokalifie yango comme infraction il faut totala yango na nzela ya mibeko tomoni mwasi lolenge kani atambwisami ti ake kokosela papa mobimba mpe na lukuta na ye eke exactement ndenge papa wana azalaki soki baye nango epai ya biso bato azuzi tokotala obaki ke le viol eza na baélément ebeye mpona koyebaka ezali viol tokoyeba yango kaka te mpo babengi yango viol il faut normalement koyeba voilà tobaki mpona koyebaka ezali viol il faut toyeba koanalyse yango ekosuka kaka te mwasi lokola ye alobi te papa oyo alataki sous-vêtement ya boye nde tobengi yango viol mpo amonaki yango bien aestime ke eza yango bato ya mayele to bato ya biso ya mibeko tokotuna nanu toyeba soki acte ya pénétration esalemaki epai ya mwasi parce que mpona koyeba ke acte ya pénétration esalemaki bamemaka yango na expertise médicale bamédecin papa na nga zela na kato nanu maloba mpona koyeba eloko wana esengeli ezala peut-être epai ya mwana mwasi oyo azali moseka bongo mwana mwasi oyo abimaka na basi na mibali ntongo pokwa ye pa ye koganga bita to aviole ngai bokoyeba lolenge nini yango wana lokola ezali wana ezali science makambo wana droit akokaki te kopesa précision na yango nde atikaki yango epai ya bato basalaka expertise médicale bakoyeba kopesa makanisi sur yango mais oyo etali droit akoyeba ete est-ce que acte ya pénétration esalemaki wapi esalemaki quand bo attester acte ya pénétration wana bo attester baélément matériel ezali koaccompagner réellement volonté ya mwasi ezalaki te yango aforçaki yo ti oyo ya na esika oyo pression nini esalemaki awo contrainte nini esalemaki awo
nde ba analyser ba fait wana nyonso so baza convaincu tende ba ba kendaka epa ya binganga minganga siko ko ba ko ça l'estimation par rapport à ba test bango ba yebi ata mwasi a perda déjà mo sekanae ba ko ça la test au cas où test ezalité nous ezana mayele ya ko ba ko détecter en intime conviction na ye kaka na ko sala nini ntango boko samba akoyeba ko interpeller mibeko koyeba soki belément les a ko se retrouver par rapport à fait ou ba qualifier na viol un des éléments na précision détail ya preuve pas à moi si ba koyeba ko qualifier on a viol kasi lolenge nini mibali ebele ba ko se retrouver na kati ya boloko me bazali ba innocent to komona ba papa ebele exemple lokola ite bon likambo ya ba viol comme na ba manipulation to ko ba politique to ba dossier mususu ebomba mina sima OK nzela na biso ya mibeko ezali ko sala bien sûr que tout que nzela ya état de droit mais ba koko se ezali pas ya bato bato to ko benga banzuzi bazana ba imperfection na bango ba ko pesa mbongo ya kaniaka a changer dossier pe eloko mususu ko bezali bien que ba koselio likambo o sala ki viol yo mutu ba koselio fo mape ba preuve que zala ki yangote occasion posant ba preuve te que yo tem to sala ki parce que tout le monde a ba montage et ça les makala bentena ba monter lungia mutu de toutes pièces pour que ba ko contredire montage wana il faut mutu na mema ba pièce o ezali le contraire na yango au cas où na l'état soko zana ba preuve te ya ko prouver le contraire ya makambaza ko yebisa yo ko zala fautif na makambo ba koselio okuki kozala fautif na makambo ba yebisiyo mama nanga okuki ko bakisani na makambo wana nazolo baboye ezana biloko mususu to lobela ki yango te parce que to lobi makambo etali mwana mobali na mwana mwasi yes mais to bosani ke ezana bana mibali baza pe victime ya viol de la part des femmes na sens nini mama mwana asutuka banga chose que à quoi ça s'attendaki na yango te soko gangi soko lobi nini oboyi ngama ona ozala nini na oganga mwana aye ko commettre acte oya ko kaki ko commettre te pa ya mokonzi na sous menace c'est ezapé viol mais bazuzi ya mboka na biso bato ebele même ba journaliste action wana bazolobela yango te mais ezo salema même bana mibali lokola bazalaka na mwa soni ya koloba yango na tozo senga bango ba jeune garçon na biso o bazo kutana na biloko wana mukolo oyo mususu ba dénoncer yango parce que soki tolingi to bundisa biloko oyo ya mabe na kati ya mboka na biso de part et d'autre baya na association na biso baya koyebisa biso biloko wana parce que tango to solola na bana mibali okoyebisa papa est-ce que tokoki ko alobi mama nazoyo kasoni mais bazopesa biso ba argument tala ngai mususu même bato musala eza ba jeune te mais bato musala âge azape marié na mwasi nae mais ndeko collègue na ya musala sa nini abengi est-ce que koki oleka na ndako ye kutu bulu eloko moko na mutu ezate akomi kuna a violer ye eloko ya kanaki te likambo ya mabe sali nini esalami tango esali etiki na traumatisme pourquoi parce que alingaki yango te abongisa tout ça se prépare psychologiquement ozomona surtout que ce qui ezalaki que mwasi mobali nde mutu alulaki mwasi wana ça se comprend mais mwasi aluli mobali et puis ya mwasi mama nanga soki mwasi aluli mobali po atika ezala pasi mama nanga tozokende malembe kokende kushite me ya kolobeze ebele me nazoloba pona yo basi ebele na ngonga oyo bakomi ko violer mibali ke mibali bazo violer bango nalingi naloba boye moyenne déterminer quantité te OK mais loko tolinga itolobela parce que bazolobela kaka ya basi basi toza victime ya viol de la part des hommes c'est pour cela biso pe tolobi non un autre son de cloche total la malamu mibali pe ba garçon na biso ba jeune garçon na biso ce qui totali même na kana yebisa ka la fois passé makambo ya Mario te Mario maman zo kende ko luka jeune garçon wapi na campus maman mukolo parce qu'azana mbongo mais c'était un cas de viol. C'est un cas de viol parce que a traumatisé moi Zalaki parce qu'il est pauvre. Comme tu as dit, Balandiajika télévision, eza histoire ya proche nanga. Eza histoire ya ndeko, oya za vraiment proche nanga. Le long de tozolo babo ndeko wana aza na 50 quelque.
ndeko wana betelanga lisolo alobi na libota mobimba oza muto aliboso na betela lisolo nazala violé na âge ya 16 ans et pas ya na biso ya 32 ans mwana papa kulutu na biso ya mwasi tobanda kolala na mbetu na baleki na ye ya mibali na butu okomona ya longoli sous-vêtement la lilinga ti tango makambu ya mabe ko salema ndatelemi na moi soki na bandi kotale na misu akolinga tala te après ko sala nga makambu wana asala tu pona bimana ndako wana nazaka na susi wana mais lelo nakoma koyoka eloko moko na kati na nge koma koloba ke na luka ye na yebisa ye en face boy baza ebele eza na pede moko je m'excuse pour na bato bakoloba aza na poto nde na oloba boye bandeko tu bayebi auti osala live mutu akotisa ye na monde wana mutu abebisa ye noko na ye propre mutu oyo abebisa ndeko wana ayebani presque nde na oloba boye déjà mutu ayebi parce que ezala mutu aloba na place na ye te ye moko nde aloba na live ba mauvais souvenir ya bomwana na ye eza ke mutu asala ke azala na goût ya kobima na mibali eza noko na ye moko ndeko mosusu azala sauvé pourquoi parce que ba parents bazwa ye soki ba parents bazwa ye te peut-être ye palingaka kota pe na monde ya kipedula ye po eza mwana nani mwana mwasi mutu aviola ki ye mais oyo eza mwana mobali mutu asalaki ye ndakomisi ye boye cela veut dire que no tango tosala makambo il faut to se rendre compte que non makambo ekomi ndenge ezalaki liboso te ke ka mwasi nde aza victime maître tokomi kokende na suka tozosuka epa na yo ndenge ozosala constant na ndenge bozosala mosala oyo est ce que oza constate que non kaka basi nde baza bavictime mikolo to ekomi tous les deux côtés bon likambo ya viol eza tous les deux côtés. Okay. Pour moi, la peine à ici, il y a loi, l'infraction à viol, et ça parce que moi, si je suis la victime, le bas n'est pas cause à la victime, mais je suis à dénoncer en côté. Les cas, ils sont connus. C'est quoi ce qui mobali, azala qui violé, à dénoncer. Loi est bongi selieni. Le même sanction. Loi est salématé pour la moi si loi me sous pour la mibali loi est pour la biso kabako lobaka violence faite à la femme violence faite à ngana tikati komona violence faite à l'homme non na mona ka violence faite à la femme c'est que mibeko saliwana quand il y a viol c'est condamné pour 20 ans de prison quand il y a viol c'est condamné ce n'est pas même discuté il n'y a pas même magistrat qui peut assister à ça ezaka bon on a évité son akoti maman George pourquoi c'était maman pourquoi c'était bon mibeko ngana yebi et salima ni seulement pour la moi ni seulement pour la mobile et seulement pour la bangon balé pour un équilibre dans la société ma kokis ko ezangi mobile pour azali ko banga ko ba ko demanda mi so ba tu ko ba ete moi si ayebi ko violer ngai kwa zo mona ngolo ko les un de moyens ya ko approuver faiblesse na ye liboso ya moi si mais pourtant azana ba droit nyonso le lenge moi si azana ngo ye pas na ba droit azali pe na obligation donc loi et ça la discrimination mon côté en termes ya sexe les gens m'ont amitia ba barrière pour na kokanisa été viol ezali kaka pona moi si donc ce qui totali na bokebi ya moto tozongelo oloba maloba suka potokata ce totali na bokebi loi eza pona mutunyo sata mwana mobali akoki ko kende pe a dénoncer ke ngai ba violenga oui merci maman soki kiko compléter maloba po tokoma na suka nena loba kike violence eza la violence eza la viol eza na sexe te viol na côté bana mibali ezali viol côté ya bana basi ezali mais sengeli les longo na mibeko na biso na bakambia mboka na biso to bundisa yango pourquoi omoni les lobiso to telemi to lobaki la fois passée que tozo to le mapona nini parce que to moni que chef de famille ayoka kasoni pona koloba yango na biso to lobela chef de famille c'est pour cela tozo benga batu prise de conscience ezala na côté ya bana basi na côté ya bana mibali c'est ça les remèdes to dénoncer makambo oyo nyonso ba mususu bazoloba na cesse soki okokoka na ote tala likambo eza boye bo sunganga ibolekisanga kaka ndenge tozoya tolobela nyonso tokolobela yango tobombele kote tokobomba eloko moko te que bana mibali baza victime ba jeune garçon pe baza victime ya ba viol de la part ya ba maman ba papa mususu pe baza victime ya ba viol de la part ya ba collègue na bango ya musala akeko se retrouver na eloko moko akana kité maman Georgine
Ce qui lelo to yambi mama moko alobi mama na lingi boyamba bino na boyambanga na plateau na bino ya stop à la violence pour na ba traumatisme viol oya pasaki yango mobala sala ki okuti kondima to yamba ye. Pourquoi pas maman? Tokondima tokoyoka et tolobi boye. Nous combattons les violences basées sur le genre. OK. Violence ezali contagieuse. Parce que ceux qui tobundisi kaka violence ya mobali. Lobi ekozongele pa mwasi. OK. Ceux qui tobundisi kaka ya mwasi, lobi ekozongele ko pa wapi ya mobali. Parce que traumatisme wana oyo mwasi a causé pa mobali. D'une manière ou d'une autre ekozongela kaka mwasi lisusu. Traumatisme au mwana mobali a causé pa ya mwasi. Andima yango te osala nini? Parce qu'il y a aussi la culpabilité. La conscience de l'homme de l'acte qu'il a posé, si réellement c'est l'acte qu'il a posé. Maman kofanda na kimiate. Akofanda na kimiate yangwana tozobundisa biloko wana ngambo na ngambo. Toboyi parce que tomoni ke ya lukuta e bandi koleka. Ezali ko déstabiliser même des hommes conscients. Parce que ceux qui bokoselier, les hommes vont devenir inactifs. Ba koselier le kambo. Est-ce que ko sala musala sous na courage? Te akosala musala sous na courage te. To bebisi libota na ye bana ba okota na balabala bana ba kozala stigmatisé mwasi ya koboya ye soni wana. C'est pour cela que lobi entre mobali na mwasi soki batangi likambo viol nani akozala suye makasi na lobi boye. Mama côté akozala suye oyebi mobali azalaka na mwa orgueil. Mutu soki za na mwa orgueil na ye wana mwa lulendo wana menasi ko bolongoli e bilamba. Moi sindazaka moi akokitati akokita en tout cas tokomi na suka basinyale biso tokomi na suka papa pesa maloba poto kuma penza na suka maloba suka ezali ete makambo toti koloba sur le viol etali mwasi pe etali mobali mingi toyebi kaka bazolobela yango mpona basi bazoyeba kolobela mpona mobali te yango biso na compte ya association tozali koyeba mpe kobengisa mibali oyo bazali bavictime na viol bayeba kodénoncer yango na instance judiciaire ezali ouvert, la loi est ouverte, les sanctions restent les mêmes de part d'autres epai ya mwasi comme to epai ya mobali. Merci beaucoup maître. Okoki ko rappeler contact na yo tam susu bato bakozana na besoin ba contacter yo. Voilà nazali na numéro ya Vodacom 081 16 57 701 ou bien le numéro RTL 097 plus 243 97 13 64 556. Merci beaucoup maître, vraiment tout ce peli pour namukolo lelo intervention na yo ezala ki plus au téléma ki côté ya juridique et la kisi penza ke wa mutamibe ko tozongi na mama Georgine poto suki sa penza ya suka mama. D'abord merci mama pona maloba na lolengo zo yambela biso na balandi na biso ya Jika télévision topesi bino longonya. Oyo bozali ko komela biso ba commentaire, oyo bozali ko encourager biso mena lelo to komi batu babandi ko benga biso de part et d'autre. Association na biso bandi ko yebana pour que to bundisa mabe nzambe apambola bino. Soki to ko cultiver ba valeur te, soki to ko cultiver éthique te, makambo tozoloba ya violence, tozoloba ya viol, tozoloba ya boye pamba et kokoba ko continuer na kati ya société na. C'est ça. C'est pour cela to lobi to cultiver ba valeur ya malamu pour que to bundisa de part et d'autre. Tozolobela mwasi kakate parce que na libumu ya mwasi ebimaka na mwasi na mobali na société zakaka na mwasi na mobali to lobela batu nyonso mibale. Les mensonges, il y a viol, et que ça la nini, rozala les sous nesika te, toko luka mbongo d'une manière malhonnête te, ndenge basi bazo lukela yango na makasi. Merci beaucoup maman, kaka ndenge na répétaka chaque jour, est-ce que ta la caméra na bo sembo opé sa contact, il y a ONG et puis opé sa combo o rappelaka toujours. Bayeba kende boleka ka boleka na combo ya ONG kingandi po batu bazwa bino bayamba bino wazana ba problème alingi asale ke bo intervenir to bo sunga à se retrouver dans un problème à côté ko benga ndenge nini. Merci beaucoup pour Namalobo Pesingai, madame la journaliste. Tozali action pour la lutte contre les violences faites à l'homme par la femme. OK. Oyo tozali kolobela un autre son de cloche.
parce que même bazuzi bazalaka bayoki ngambo bayopi pe ngambo mususu ezali bongo ezalaki ka ngambo moko biso siko toye na ngambo mususu etali mwana mobali koloba ke ye pe azali victime ye pe azali mutu soko lingi ozwa biso ata na nzela jika ata na nzela ya oyo etali téléphone na biso 080 plus 223 243 80 88 84 148. Répétez encore. Plus 243 80 88 84 148. Wana soko bengi biso mama Georgine okozwa biso pour na bureau et association na biso tozali koluka déjà bureau na boulevard ya munene esika wapi mutu nyonso tango azotambola na balabala ya munene akomona biso ke bandeko na ngai bango wana epu ya kozala na facilité ya kokota parce que bureau ezalaki na kati mena tozoluka na boulevard pour que boyaka na kati ya bureau na bino tosunga na bao bazana ba problème bao bazokwea na bambeba wana to dononcer makambo oyo pour que mboka na biso ezonga na nzela. Merci beaucoup batumi baleto misato ko pesa mbote poto koma na suka na pesi batata nyonso mbote maman ya ba papa na pesi ba jeune garçon mbote na sukisi na ba maman na pesi bino mbote. Merci beaucoup alobe a sukisi na ba maman maître merci beaucoup maman Georgine merci beaucoup merci madame la journaliste merci beaucoup maman merci beaucoup Balandia Jika Télévision nous sommes arrivés à la fin il y a le ezala qui ya violence nga na kolobe belete parce que vraiment boyokaki penza oyo nga na lobaki boyokaki penza oyo bango moko balobaki cela veut dire ndeko nanga na répéter encore tu as besoin de notre soutien tu es un homme tu te trouves que nous on a kati ba problème oza na poto oza awa contacter nous soko monike okangi numéro mama lobite kanga numéro à mettre soko monike numéro à mettre okangi te numéro à jike za la kawana benga komela biso e kozala kitoko komata na commentaire que no botinde la biso numéro na biso na bino to kotinde lo par commentaire okozwa biso na WhatsApp na facilité oko expliquer biso problème na yo ba bureau mobimba ya comité de sages ezawana ba ko intervenir ba ko ko yebisa yo eloko nini ko ko sala pour nous avancer et là on a conseillé na bino ezali ya ko partager massivement parce que tant que to ko sala ba mission ya boye esengo ezala kete botala yango bo partager est-ce que kaka mafinga nde sengeli bo partager kaka buzoba eska batu bako la kisa mutaka nde sengeli bo partager eska batu bako finga nde sengeli bo partager massivement parce qu'à travers ba mission ya boende bomo pe ezali. Merci beaucoup, partagez massivement. Merci na Fabrice Mandazaki na Simabilili. Losako na tonton Shimu ya mokonzi ya bagrifier moko makambo ebele na pesembo tebipa ya zali. Merci beaucoup na JDK mopa osoda poto na kati ya Paris. Merci beaucoup na bao balingaka Jika dada wa taifa mama banebele. Soki Yesu Masiya zongi te tokutani mbala esima. Ciao.